Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission Opiner avec votre ami, camarade Exonel Kayembe. Aujourd'hui je reçois pour vous un artiste Oyoboye Biye, à Sali Carrière, Makasi Namboka Oyo, journaliste Elisusu. Ensemble avec vous, nous allons le découvrir. Entre-temps, nous avons Soussou, Salam Nangana, Yves Dor, les grands caméramens dans minute, je veux dire que nous avons Simbi Masolo. Bonjour, artiste Makasi Namboka Oyo, Clara. Moi, c'est Pembe. Kayembe Exonel, le local bosso ngana lo ba 207 ezope sa posa. Il faut découvrir ba 207 epe sa posa nini quoi. Epe sa posa présenter, epe sa posa ba yamba yo, epe sa posa tala ka place maso azawa na place mala sexy quoi. Hein? Na mingo lo ba été dans naza liboso na ba question nyonso bo se Kayemba poser ngana za na répondre na ya mabe. O ba tumsu ba kimango wana dans place malelo za liboso ya caméra pona na donc pour leur répondre bien quoi. Et yo kani. Clara. Eza balanje belé ba ebio. Ba fanatique no bazali ba besoin ba yeba. Eza peso na certaines personnes ba yeba te Clara zanani. Pourquoi tout le monde a que les deux côtés, tantôt comédien, tantôt artiste comme journaliste pardon. Expliquez ba tout Clarisse Zanani. Plasma Zanani. Merci beaucoup Exonel Kayembe hein. Botama muluba o kelengi ndeka na lobaka botama muluba pembe lokwa plasma zolo bana lolemo o ka sentiment quoi na rolobana no na bani na mambo ya place lobi mambo ya théâtre théâtre ezelo romobe ngala benga ngo ezelo mombe biso botama na ona makila parce que comme on a grand frère na Jerry Cobetox 207 leader à journaliste sur le net quoi. So boy il faut mélanger javel soit on mélange acide batterie pour au coup fana pour le robot Jerry Cobetos pour me boy gérer azate. Un grand frère nangai a comment va filmer belé preuve film o esala sous makasi et ça film ya mado o montunyo so partout dans le monde entier batala yango ya mado wala écrit par Jerry Cobetox menteur en scène yé caméraman yé na réalisation yé muta monter yango yé muta sala ke bon mona eloko wana botama kitoko bon Jerry Cobetox DCC nazara fier na grand frère nangai parce que yé muta sala yé muta intégrant na monde ya comédie yé muta sala ke Clarisse yo nous a besoin de artiste munene yo no yé baraté. Yango monaka première film yanga na joie na net c'est la bolinga ba pomba ici la raté nazara moi si à Roblex Muscador nazara petite sœur ya Jerry Cobetos première film yanga na joie na net yango wana na joie blo rebelle mobali ya bololo Deborah Likama biloko leke belé ça m'échappe donc biloko c'est belé ba oh batala na net ba yebi mikolo na to sala susu Kosovo ba monner na kati forme na osilike la moyibi. Donc, on a tourné le rebelle grâce à Jerry Cobetox, on a raté le Wana. À part Wana, classe, on a tangi journalisme, na Horizon 33, tant que Zala qui chaîne na bisoka à Congo Awa, na bana présenté émission à télé matin Wana. Animation ya ko animé na Tongo na Horizon 33, malgré tout ekufa lango déjà. Donc ça musala na ngai, yango malgré na ça théâtre. Mais na ko boak sa métier na ngai te yango moni na sala pe musala na journalisme mais oyo bagilo maindu ba sepela na nga mama dongoma moi ça ba ta fieti ngoma ninga na simba lisangu na panzanteke yango wala. Bon na carrière na yo banda au débuter carrière artistique na yo parce que le but que ou tagi bosso na journalisme hein ton grand frère tu intégré dans le monde art na art banda au débutant on sait déjà combien de temps. Kayembe na umeli vraiment té na umeli vraiment té mais na bane ko vivre na ba artiste trop Jerry donc nenga bane ko travailler na ba groupe belé au moins surtout na zo ko assister na ba réunion ba artiste ba matanga ba artiste mais pour na carrière ya art na ngai ya comédie na nga na kokisi jusqu'à une année na umeli ngati mais journalisme né na banda on a té fa Kinshasa siko na internet bana na bandite na ko que ça peut sous une année na art. Vous avez évolué dans le groupe Nin. Ingazala toujours kaka so moni ngai na groupe mususu c'est que ba bengi ngai
c'est pas un savoir-faire nangai nde babenginga. Mais nazala toujours quand fidèle il y a groupe il y a grand frère nangai, mon grand frère chéri. Jerry Kobetox DC7 mobile à Moumanazolo, beauté à deuxième république, groupe Etumba nouvelle formée. Les fort hein. Na lele makasi wala yalanga mon grand frère chéri. Na lela ye ceux qui naza eloko naza nango lelo peut-être yé pena conseiller pena conseiller principal à Clarisse Plasma. So lina yo ko pena faut les par Jerry. Clarisse Plasma. Lelo na internet na poto même awana kini bino ba journaliste internet ya basi boza na ngambo hein. Bon chrétien bino fort. N'habitez sur yo moko pose à conscient, conscience no moko et ça la ratin. Biso vraiment comportement ya ba ninga mususu eza mo mabe. Ouais, et le quoi non lobby et c'est le roman très capital le toucher vraiment le roman non tout sur Anna Gomez que je le salue à passant. Gomez, toi tu es là. Tu es là quoi. Gomez auto le balanga à Paris, auto ipsanga la Big Clarisse, nga vraiment na sepelanga na ba chroniqueuse T, tu vois, tant on tindenga demande, na accepter demande, et tu fais quoi dans la vie? Na c'est non je suis chroniqueuse dans la chaîne nangai, c'est tout à Bango TV, et zo pe sa posa. Et c'est non nga vraiment na sepela vraiment ko solana ba chroniqueuse T, tala comportement na bino, na pesa ke bena faute T. Parce que il y a certaines obasala musala on ndenga bien na babasa on ndenga mabe po yo mo oyebi osala kata monde ngo oyebi nde masolo ezo kendele ezana misusu basala makamo bo eza bien te o ezo bebisa image na biso mais biso ba plasma oyo ko tuna mama do moi ça fioti oyebisa yo otuni Juvenix iba na kata Afrique d'ici na Cape Town oyebisa yo otuni Charlotte Mavinga na Suisse na kata ya Zurich. Moi, mon thème a battu à Tony Nomuzino. Ah, il y a qui est Clarisse Plasma, vraiment donc à Solaramboka. Donc, vous avez peine à Kanga photo Tchaboé. Nazarangote, so y a un peu là, on fait 50 000 balles. Mais, n'est-ce pas tout le monde qui est sali ba club. N'habitez pas aux courant, il y a ba club, ba journaliste musu ba sali na be kiri moro boé. Aux courant, non, je pense. Bon, naza au courant parce que malgré tout naza nulle part na kata makambo. Ngonga na ko kata na kokota na kata makambo wana te parce que ce ko kota na kata makambo wana ko boya ko kota na kata makambo wana premièrement et ça ko boya ngo parce que ils ont créé ba rancune moko ils ont bimisa biso salité. Ils ont bebisa image ya musala o biso tangeli classe. Ils ont bebisa yango. Yango na rolo ba ke Rafin Tumba ou di machu amumenu, hein? Ni machama kwabu nuwa makwabu ma kasi nakoki ko kota na kati makambo wala te les Kardashian pour na yebi ke Rafin Tumba la kati ya les Kardashian les léopards bon naza désolé parce que ngai na linga bat o ba finga bat pas maté c'est déplorant na linga biloko wana te KMB parce que bato batala biso basa na respect na biso makasi dernièrement na otokuta na mwana poto moko azoganga plasma nga biote papa ça non laisse na biso ba fantôme te to bato simbanga na heyo na nga mutu donc moni ba mona biso lokola do mona ke to so défendre image ya mboka na biso ba pesa biso valeur makasi mais ko na retour o biso do zongisa et ce qui te côté ça salité makasi ba publier biso mitakala mabe tout ça là ba moko be ça bien te ko finga to comme ti na niveau ko finga tina ba parents ba za innocent ba parents mususu ko ti kufa déjà mais au moins na kata buso ba la biso ba fingi parents wana o asa kufa kala au moins ba biloko na ngo nga vraiment nga plasma selon conseil ya na ngai o ya za na kati ya Australie on a respecté la linga mingi JCK nous les miracles mobali kitoko soka lati ya telemi alobi mobali mwana mukongo ya elengi quoi. Donc, je le respecte, je respecte ma collègue. Mais pour quand moi plasma la sexy, naza na respect belé la grâce mbisi la sexy. Et yokani, Clarisse moi c'est Pembe, le plasma, la plasma. Écran géant banini. Écran géant à 1000 pouces. Voilà yokani. Banani oyo o ba finga batu trop. Bon, parmi ba journalistes yebi oyo boye ba ina bango ba oyo pe vouloir placement na bango. Bon, n'habité mais quand un peu aux la franc hein. Koko tati parce que n'habité ça na ba groupe P hein. Yo pour aux la masse no mo beta bien. Ata ça la ne mabe mais tamo boye o bombaye. Ibana poto ba Hollande biso. Na otanga komba munte pona fula été mais na oloba mingi na les léopards
Les léopards nde ba obebisa image ya journalisme ya chronique na biso na mboka oh les léopards vraiment en tout cas naza vraiment j'ai des larmes aux yeux na makambo zo sala pour ceux qui ont les Kardashians ba répondre parce que ba léopard bazolo ba mabe na otanga komba monter pour na foule eza pour na banga monter pour na banga eloko te mais amundi mukwa kalonji mwana biai biso be kwa mwentu mwa kusu nga banga mutu te donc na banga raté donc so na kufi na bembe moko so nga na kufi jamais bat baboyo kene musala na Congo ponga na kufi quoi bat ba boya jamais ko ke ba wenze reteka bat ba lamba ba za toujours kaka ba sa marmande ba sala ka ponga na kufi ba sala ngo menga na morgue na banga na nga mutu te mais na kolobaka ki boye les léopards nde vraiment dans mambo sala yango te pour tozo sola bato basa libanda mboka bandira na so ba libanda mboka ba déplorer mingi na caractère na bango na ba comportement na bango c'est ça siko ba jar ya bato bongo conseil ni européen sa bango en tant que collègue journaliste pour na batika ba comportement oyo bazana oyo bazwa ko afficher envers ba collègue na bango. Merci Exonel la question no tuningai vraiment et c'est le morobo ya mutu ya question moro je m'y entends même pas que kotu na question wana non lo baboé internet et pour la rater makambo to sala lelo lobi ndenga na telembe nga plasma na ozana posa mobali moroboé azwa mbongo na ya mutoki na ya pasi atanga yango malgré tout mon fait papa akufa na ye déjà. Mais il a sa famille, oh peut-être batikali bazo papa nanga, bazana posa bali mbongo wana libala. Makambo tozo sala eza bien te. Lobi na biso ndeti ngana na mwana ngana wanga na rete. Je suis une fille mère. Na mwana nga Victoria Marinelle la Kamiende ndoyi ya Jerry Kamiende Kobetox. Donc na rolinga te na sala makambo oh lobi et rozala Sony ya Victoria et sala nga bien te. Donner aux kendele des vies sont même biso na ne munde la zoko multiplier technologie na ye internet c'est pour la té so na sala ba salité moko ba buzo ba moko boye lobby Victoria okuta on internet pour siko azoke ko sa 4 ans après 10 ans okuta ba émission na internet oye bien go après 10 ans 15 ans na 16 ans na 17 ans na 18 ans na comme tiers comme na 20 ans aka molinga pe mibali akokuta biloko buzo balanga na internet et pe sanga kilote. Deuxièmement famille ya mobali na ngai oyo akobala nga wana na ndimite ke bango nyonso bazalaka na bandundu to bazalaka na isiro hein bango ata mwana machilongo mo betam so azalaka pe na France atalaka nga amonaka buzo balanga ayoki ke cousin na ye songolo alinga bala plasma ayebisa bien en tout cas non plasma wana te plasma wana mutu mutakala na ye sambo nango na internet plasma wana wana sala nga passe poto na minute na so mi mona plasma la sexy écran géant LCD ya 1000 pouces mais lobby dans la poste na la maman ya dépan na libaya na la maman ya bana na la moi si mo respectueuse ba benga madame Kingani siko soki biloko wana peut-être na so mi funda na iloko moko boy ozomona quelque part ezo salir ngai mobali akolemba ata lingenga makasi akokipe kolemba donc na opesa bino conseil be bandeko nanga teye kolo sala malamu to boya mabe futaka nango te base auto zo luka wala on zo créer base c'est bien bon au côté la ma mais et après le ba vie nanga mukwa bongo et après lobby Poto boy ki mama lelo okuta na mbali mo wachelo fortune bien tel ngana na posa na bala yo okwei sa mobi ate na kompena na posa na babe nga madame Kingandi na madame Kingandi wana bakuti buzoba na kati ya YouTube bakuti buzoba na kati ya internet c'est déplorable donc tout ça la bolamo belé mabe muki. Je pense que boyoka bino bato bo mesani ko sambwisa ba journaliste à partir internet bino bato yo bolini ba critique bino bato yo je pense que émission yo eza pour na bino Clarisse le plasma rêve na yo na carrière na yo ezalani parce que au salut déjà une grande carrière côté journalisme déjà oyebani je pense que aux alarations na besoin yebana sous makasi en plus
Vous allez rappeler un rêve, il y a aussi la chaîne na yo moko. To envie na yo ezalaka nini, rêve na yo lobi ezalaka nini. Merci vraiment KMB ndenge otuninga question na sepeli makasi vraiment. Na oloba boye, réponse tanga ezala boye. Peut-être oyebi te na déjà na chaîne na ngai 207 ans na bi 207 ezopesa posa. Et puis ça posa na ndenga mkiete 207 tuta bango. Nazwa makanisi osala 207 tuta bango kwa nini? Parce que na chaîne moko boye tindika TV. Ba nyonso ba olanda ngai ba Charlotte Mavinga, ba JP Mobutu, JP Panda les 5 fois ballon d'or na Suisse na Lausanne. Ayebi yango vient na JP Panda, mon dernier souffle quoi. Ayebi loko no loba. Nanosa na tindika ya Papi Kelly, mon grand frère chéri on a linga Papi Kelly na kati à Londres, dans la chaîne na ye. Ken Piana, c'est qui encore le nom? Comment on a Kiminga iso na dieu ngo na koloba. Moi la mobali wana ze o azaki muninga na ye wana la bosani kombo na ye. Ba yo ko tsa mbilinga makambo ye ko beba. Yango moni na yako so idea osala 207 tuta bango ezo pesa posa. Faut ce que ba kezo pesa posa nini quoi. Ya nini? Faut bien en place ba inbox. Donc privé. Non, il y a des gens posa nini. Ah, na sepe na question no makasi nini 207 eza nango wana ba yanga nyonso o ba beta tolo ke boza ba ya plasma 207 eza wana na posa ba matériel na posa ba laptop na posa biloko nde yango boko soutenir musala nanga po musala nanga esa nini eke liboso bo continuer komona ka misala na ngai bo continuer ko tala ba mission na bino ya mbeto le linenge sepelisa ka bino ndenge plasma na bino ACD chenaka avant di bena liboso ba écran na bino moi loko mkie aisa bino makambo wana o bino mo yebi ne to solango na mbeto le li wana esa la kitoko makasi donc bo soutenir 207 tout abango musala na bino yango wana ceux qui ba on so bolinga kena continuer ko sala musala na internet bo soutenir ka musala yango moi o azana moi micro na ye atia yango na Lambert de Paris na ozwango o azata na dictaphone atia yango na Lambert de Paris na ozwango o azata na moi caméra mo bate ya mukie e filma nango bon mon appelle image pe ya kitoko bo sepeli na bo eloko te po eloko kabela ezaka na matabisité donc bo soutenir musala Charlotte Mavinga na yebi ko boaka nonga na fulu mais soutenir DCC tout abango et ça la bien ya JP Panda soutenir mokonzi na ngai Guy Asuka mokonzi na ngatala soutenir DCC tout abango et ça la bien makasi parce que vision na en tant qu'artiste ils ala non nini parce que le but de débuter carrière na artistique ça fait déjà une année hein sur vision na o lukaka oko mawapi o poussa na tina niveau nini on a évité sur le poussa na tina niveau nini hein pendant na boye sur na vandi boye États-Unis benganga en tout cas félicitations Clarisse Plasma en tout cas au incarné qui rôle na kitoko merci beaucoup Plasma tina Israël babenganga Plasma émission les kitoko makasi vraiment donc nzambe ka yebi oni ne so ya liboso o ya bongiselinga ya bien nazana nga na posa te ke o soki ndenge nini soki na Obama banotanga kombo na nga na munoko na ete mais nazaka na posa ke ba soutenir ka musala vision na nga ezala kaka ke na yeba lisusu musala koleka place on a yebi pona on a yebi te na na sama kola Jericho Betox na sama kolo nazo yiba na ma excusez na yiba na ma la Jericho Betox donc dans la comité. Là, je salue mon vieux Gilles Dakinkela depuis les États-Unis d'Amérique. Hein, vient en Chora, papa ma passa, hein, na Sinae, Ritidiance, Yabino Yangwana. Sans oublier pardon, sans oublier Lili Ditou. Moi, c'est ingénieur Gilles depuis les États-Unis. Je pense qu'il est commis. Artiste, nous sommes presque à la fin. Nous habitons Moni en Soukoko Loba, Tobambote. Moi, Souka, c'est mon Dieu. Nini? La question là pour nini? O tu n'es état civil n'a pas pour la nini? Non. Mais yo aux des journalistes moi boye ban makasi. Donc tout n'a pas toi bio. Ba yebi déjà que Clarisse le Plasma Aza maman et moi na moko Clarisse le Plasma Aza. Bon on a pas bateau ba quitter. Trop profiter pe to pe ba profiter ba yo état civil na yo. Ouais KMB exonel
Ngai état civil nanga célibataire pour le moment, mais dans la proposition ngai que je l'aime beaucoup à place Azali. Aoumela, je l'aime bien. Aza awa. Franck Laroche ayebi na États-Unis ayebi qui est placement asa moto ya bato. Asa moto moko bien. Asa moto ya bato quoi. Nazana mwana ngai ona wanga na raté. Tout à l'heure na totanga kombo na Victoria Marinella, Victoria Marinella na Kamiende. Ndoyi ya Jerry Kobetox DC7 Kamiende. Pour le moment nazana célibataire mais nazana proposant ngai ce qui tout va bien makambo ça la kitoko nyonso koleka bien na bombi ena mpona boyi badongo la miss na boyi bato na solo ka ne Jerry Kobetox alobaka ba envoûté batinele ba vidéo ya mitakala uti tout droit la kata di felo ba obebisa makambo ka na habite ke ba baleki na nguya po eloko ya nzoto ezali botama muluba pe muluba ni muluba mbujimai mukwa kalonji mona biai miss za kufungwa makwa boko kati azana nord to azara na bamboka na biso kitoko lokwa Congo bani. Non, mibali bazana Congo pe baza mibali quoi. Eza bato musu pe pas fuka na ye abonga na ye na Congo a komata au revoir ba Congo ta komata aéroport Anjilité mais mon bébé azana ye na mboka mindele que je le salue. Ayebi place azali je t'aime bien yo moko yebi. Avec le temps la pesi bino temps kala mingi te bo monango. On se faisait minanga na Facebook à ressentir quoi. Pour ensemble ça dans BDT quoi. Votre ça la biso pe na tribunal té. Voilà yo kani. Mwambote na bato no poto ba fan na yo ba massa bande ko bazé belé bazolanda biso. Isala moi c'est bon. Mbote na ngali boso vraiment na opesango à ma petite sœur chérie. Moi c'est mundele o akoti mindele na kata famille akoti ba français na kata famille na biso. Leki na ngai moi c'est na linga mingi preta color autrement dit ma finzei. Ma finzei, ma chérie, moi ça pembe taille acoustique. Aboti ba mbele mais sauter au PC âge à 12 ans quoi pour au monera le roi net ça innocente mais concernée quoi. On appelle si sumbo tenanga ma copine chérie, ma copine privée, Angélique Misongi. Oh Mikolo yemora commis à Facebook Angie Soukari, les kabatu ya général des phares mon vieux. Général des phares non les là. Non les bilele yaya kalamingi te tozala na président Yves na Kenya donc ereinda na ndenga mukete quoi. Ma copine chérie Bea Elenge na kati ya Paris, mama dongoma obwaki bana boye ndenge nini. Oningo comme pareil irresponsable to ndenge nini. Gérer zolela tozala mama miss na miss mama dongoma. Mama dona ngai, mama dona moi tara yo nzambe na leli. La pesi mbote na ngali susu na massa na ngai ba massa na ngai Liliane Banzengo, Nicoletta Ben Anthony ma copine chérie ponga na coopérande na ba sero balende nga linga ba miki maboko salité te grâce mbisi la sexy umela yo yebi quoi umela po ba odiembela rara na sentir que ba continuer ko diembela retirada ba odiembela na retirada bazate mais mbisi o bela héritier boire que mbisi na leli donc na senti que ba odiembe la grâce mbisi la sexy la pesi vient na JP Panda haute gamme bambote belé na motema na ye London na kata Londres bambote belé na pesi ma maman chérie Annie Makonda, papa Arsène Makonda, Myriam Makonda, Josué Makonda, voilà famille na ngai ma famille na ngai vraiment na kati ya Paris. Na pesi Jerry Kobetox mbote, Yves d'or beauté l'argent, photo profil, mon bébé chéri na pesi mbote, bo sa zuwa te wana mwana ngai quoi. Na pesi mbote na ngai susu na boka nani quoi, bo commandé batu mabe. Na bo commandé batu mabe bo mo solo mabe yango place ma bo sa ba dodé ma vumisa tout cas soki na bosa nié. Et alors quoi na saili sumu moko makasi, Dodé pardonner ngate. Dodé ma vumisa toi tu es ici. Dodé ma vomi sa João Pedro oza awa quoi bambote belé na vie na lieve kasese lieve kasese umela mon vieux bambote belé na obwa côté quoi Junior Mundele le ngana bossa la massa na ngai nzakomba ya forme Chris Brown congolais numéro 10 à Paris Junior Mundele balobi muto azo louer appartement ils ont 4 chambres salon ya mon double salon pour kaka ba koto na ba forme et respirer.
Junior Mundele respect belé kala mingi tozo ya kin tokodondo na ngwasu malaka Carré Club eza kitoko makasi kwa kanta mwana suksi na nga wana oya monike na bwaki ete sora okomisa ngo ranking ye muto koyeba po western pe na kenda kala kwa mama dongoma na olela donc balobi soit ceux qui kombonoté. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Restez toujours branchés, scotchés sur. Viens Denzola. Alobi nanga bi plasma. Na banda la première émission on a kota na YouTube. Ko banda nanga carrière na YouTube. Il a rappelé une émission wana. Atala ka ba émission nanga azali donc fidèle na Congo Makambo TV na dessin intensité tout à Bango TV donc vient nanga Denzola na kati ya Lille na Paris et na kati ya France na Lille donc bumela vraiment mon frère ba respect na ebele vraiment donc na lingaro mingi quoi. Oh pena na tangi kombo na otese ke pena na lingaro pe penda li shooter quoi. Et Yokani. Au revoir et restez toujours branchés, scotchés sur votre chaîne. Bye. Changement de fréquence. Allez, bottez les mains. Allez, bottez les mains.